wana maintenant oyo taline mwana ntemi ngana lobi selon analyse ngana sali na lobi ok ba lobi ne mwana ntemi akimi admettons espérons qu'il akimi mieux vaut tout sembler que tout le monde aille abîmé quelque part batu ba momier parce que cause à la paix kana désordre wana bino bolobi ke mutu akimi nzoka nde mutu azali susu te ngaite ba beta kindele kinangai ba yaki kulukanga na butu na 3h du matin abaya ba kutinga te nde bazwile kinangai bazo senga yake ne bola kisabango bisika na zali wana ilo awa na tin kosala musala na ngai militaire ya auditorat abimia zolo bananga ki yo ba courage na yo wana kuliambu ngonga na wetikali muke okukufa. Mbote na bandeko nyoso bokolanda biso lelo na nzela bilili o ezali www.cleboa.com. Nazokende rapidement pa ya Gisèle Wumba Diamant Noir parce que waouti ko benga biso que Kinshasa eza koyinda. Alors pour ne pas toyoka biyoka yoka tozo bizwazwa tozo benga vraiment na Kinshasa donc n'est pas Gisèle Wumba azo benga Ndeko Eliezer à partir de Kinshasa pour tous vraiment d'informations na source. Donc restez branchés sur Cleboa parce que ezakamolo moi muke to salango rapidement pour nous tout informer bino parce que souci na biso za rande on est baka vous informer za souci au biso za nangwa liboso. Donc restez branchés parce que na kekutanga na Gisèle Wumba Diamant Noir. À tout à l'heure, merci. Avec Gisèle Wumba Diamant Noir, votre simple servante ndenge bolingaye toza toujours on a vraiment les lots toza na information oeza na Kinshasa oezo ça là vraiment mon boulot le na tongo tozui yango mais to bengi Ndeko Eliezer to landaye aibisa biso vraiment situation oyo eza na Kinshasa lelo là to benga Ndeko Eliezer to yokaye vraiment allô Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Tous vraiment direct na Cleboa, Gisèle Wumba Diamant Noir. Ndeko Eliezer, lelo na tongo to moni vraiment mo boulot eza na Congo. Yo ko expliquer biso situation o ezo leka na Congo, tous vraiment na www.cleboa.com. Oui, en fait, lelo na tongo ba tutu ba kino news bala muki na tension parce que c'est depuis 4h du matin que Mindusi Masasi ezali kobeta kuna na kota prison ya Makala biso en tant que journaliste tolingaka neti ngai nalingaka personnellement te babetela na masolo nalamuki na 7h na démarré mutuka na kekuna parce que bato bazalaki kobenga na franchir barrière parce que barrière ebandi à partir ya Kimbondo na franchir na kuti basoda banamura bapolicier donc batou moyen ya mutu aningana eza te il a commis juste une entrée à prison eza na entrée à prison nde na kuti soda moko kanda wana azozongisa nga neti abetanga masasi ntango tuni qu'est-ce qui s'est passé deux versions bazopesa baofficiel balobi eza ne mwana ntemi bato na ye nde bayaki babuki mpona kobimisa ye parce que ne mwana ntemi Ndeko Eliezer eza bato yaka mwana sapu parce que bayaki awa bazolobisa bato misusu na Chiluba awa mais maintenant différents difficultés eza na niveau wana parce que bango to ezala bato ne mwana ntemi ezala bato ya ka mwana sapu bango to bazokangaka bitendi ya bilamba ya rouge na mutu alors na ye wana certainement ebimi que bato une cinquantaine ya baprisonniers babimi parce que c'est le pavillon 1 pavillon 2, pavillon 8, na pavillon 10 déjà concernés dans le mouvement wana. Alors, babimisi batu, mais ngai moko na moni deux personnes apparemment babeti bango masasi na makolo po bazo ko ba hôtel mati balali iboso à prison ba soda bazawana bazo ningana. J'ai vu général House à mon arrivée, j'ai vu
le général, je crois, John Kabila, j'ai vu le colonel Elvis, j'ai vu le colonel Kassongonde, officier na monaki, bango wana tango ngana komi kuna, donc situation, même tango ngana komi, masasi zaki kobeta de partout, mais biso lokola tozaka, au moins déterminé à kokende ko palper réalité, j'étais obligé à kokende, mais nous attendons sinon tension za ndengwana. Maintenant, saline mon antemi, ngana lobi, selon analyse ngana saline, ngana lobi, ok, lobi na mon antemi akimi. Admettons, espérons qu'Akimi, mieux vaut tout semble que tout le monde ait abîmé quelque part, parce que cause à la paix, quand on a des ordres, on a bien obligé que Moutou Akimi, nous avons Moutou Azali sous-souté, Bassi Babomi. Alors, c'est un peu ça, Makambo, il est dans la prison centrale de Makal. Voilà. Mais si on décollait na Kishasa na minute auto so la ngana yo nini circulation ezana ou bien bazo tambola ndeni ezoleka. Côté mususu bato bazo tambola, côté où il y a prison anandi bato bazo tambola te. Pour na minute ozo benga ngai na zana ma campagne, bato bazo tambola. Mais na ba point chaud nous soneti na ko hydro ce que outil limité parce que na zo sala moi tour ya vie. Outil limité na funa na ko hydro c'est plein de policiers. C'est plein de policiers. Et ok na ba point chaud et belé ba policier na ba soda ba tondi wana mais ba tumususu be o babanga kama kasi bazobima te ba mususu be bazobima. Ah, merci vraiment de Eliezer pour tous les autres amis. Mais question moi ya suka kaisa bongo Frank Dion na Edi Kapen aux 8 suite na bango. Frank Dion wazali na batu na enyo tata mutu moko takimi ya Frank Dion. Edi Kapen dazali. Ndé contrairement à bateau ya lukuta omoni bato bamesana koposa bati biloko na internet qui dit qu'apeine s'est évadé za lukuta mais bateau ya procès ya mzi bao bazaki na dit qu'apeine ebele na bango pe bakimi parce que wana même o azalaki lokola je ne sais pas commandant ya prison Jojo c'est l'information na zui ezaki même ya kimi mais na éviter ceux qui réellement kimi je n'ai pas encore vérifié. Bato lokola bato ya procès ya Moïse Katumbi ba mercenaire na ye wana o babenga basoki ba mercenaire ya Moïse bango tu bazali wana ata mutu moko te aningani donc parmi bato ba yebani mutu moko oyo azate kane mona nteli nde balobi ki Akimi espérons que réellement Akimi na habité problème ezandi mwa sinon ba musu wana bazana bango bajongo bazali na bato na inyo sonenge bazalaki ba petit misuso ba petit angwaka ba oyo bakanga na marché o aibi o akataki mutulishe tuana nde bakimbi ba bimi mais ba misuso pe ba masasi voilà. Vraiment merci de connaître et bon yo moro santé siko poto zo ki pe nouvelle comme quoi avant-hier yo ba betaki yo santé siko ezande nini. Ngai ba betaki ngai te ba betaki ndele ki ngai ba yaki bulukanga na butu na 3h du matin ben ba kutinga te nde ba zuile ki ngai bazo senga yake ne bola kisabango bishika na zali wana tangwa bui ba sengi a démarrer mutu kananga a démarrer ba koti na kati ba beti ba toko bwa kaina bandai ningi tuzako lo baboye niki nanga ya zana bondeko bishika zali sous traitement kama kuna zana insécurité certainement bien que nazo bima parce que nazo banga te nazo mona te na robata mati wapi ilo awa na te kosala musala na ngai un militaire ya auditorat abimia zolo bananga ki yo ba courage na yo wana kuliambu ngonga na wetikali muke okukufa yo mokolongana yo tokokuta na c'est comme si nazana problème na mutu ngai towela na mutu ni nazaka bien certain pour que tu gagnes na mutu mwasi mais c'est le Congo qui m'intéresse mais nazana batu nazana condition wana c'est qui est vrai que à tout moment le kola bazana posa ko éliminer ngai ils peuvent m'éliminer mais moi je ne fuirai jamais ce pays. Merci de Eliezer vraiment to bengo après émission comme ça to eba suite ya ndingi ya ndekwaza to luka quand même quelque chose mais pour na siko to tiki to bengo poto zo émission musu sima oza vraiment bien nzambe ya likolo a obatela yo et puis comment mbato za vraiment sima na yo biso to zape libanda. Merci de Eliezer. D'accord, merci. Vraiment biso to yoki o eleki o izole kana kishasa wana to zo ki de Eliezer vraiment tous a toujours branché et ça papi Gien vraiment na Gisèle Lumba Diamanois tous a qui na bino zaki si ma caméra to pesimbote na batino surtout à très bientôt ciao.
Là, tu benga ndeko Eliezer, toyoka ye, vraiment. Allô ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Tu as vraiment direct na clé boa, Gisèle Lumba Diamant Noir. Ndeko Eliezer, lelo na tongo to moni vraiment mo boulot eza na Congo. Yo ko expliquer bisio situation ozo leka na Congo, tu as vraiment na www.cleboa.com. Oui, en fait, lelo na tongo ba tutu ba kino news ba la muki na tension parce que c'est depuis 4 heures du matin que Minduki Masasi ezali kobeta kuna na kota prison ya Makala. Biso en tant que journaliste tolingaka neti ngai na personnellement te babetela na masolo na muki na 7 heures na démarré mutuka na kekuna parce que bato bazaki kobenga na franchir ba barrière parce que ba barrière bandi à partir à Kimbondo na franchir na kuti ba soda bana mura ba policier donc batu moyen mutwani ngana jate il a commis juste une entrée à prison c'est une entrée à prison de na kuti soda moko kanda wana zuzo sangani chabetanga masasi tangu tout ni qu'est-ce qui s'est passé deux versions bazopesa ba officiel balobi ezane mwana ntemi batu naende bayaki babuki pona kobimisa ye parce que ne mwana ntemi azo ndeko Eliezer eza batu ya kamwana sapu parce que bayaki awa bazolobisa batu misusu na Chiluba awa mais maintenant différents difficultés eza na niveau wana parce que bango to ezala batu ne mwana ntemi ezala batu ya kamwana sapu bango to bazokangaka bitendi ya bilamba ya rouge na mutu. Alors, nayewana certainement, et bimi que une cinquantaine y a prisonniers babimi parce que c'est le pavillon 1, pavillon 2, pavillon 8, na pavillon 10 déjà concernés dans le mouvement wana. Alors, babimi si batu, mais ngai moko na moni deux personnes apparemment babeti bango masasi na makolopo bazoko ba hotel mati balali iboso prison ba soda bazawana j'ai vu général Raus à mon arrivée, j'ai vu le général, je crois, John Kabila, j'ai vu le colonel Elvis, j'ai vu le colonel Kassongonde, officier à Monaki, donc situation, même temps on a connu, mais ça c'est ça qui combat de partout, mais ils sont au moins déterminés à palper réalité, j'étais obligé à Kokende. Mais nous attendons sinon tension za ndingwana. Maintenant, oyo saline mon ntemi. Ngana lobi selon analyse ngana sali. Na lobi OK, ba lobi mon ntemi akimi. Admettons espérons qu'akimi mieux vaut tout sembler que tout mon aye abimi quelque part batu ba monie. Parce que cause à la peka na désordre wana bino bolobi ke mutu akimi nzoka nde mutu azali susuté. Basi ba bomie. Alors c'est peu ça makambo eleki na prison centrale de Makala. Voilà. Mais si koyo ndeko Eliezer na Kinshasa na minute auto solanga na yo nini circulation eza nango bien bat bazo tambola ndeni ezoleka côté mususu bato bazo tambola côté ya prison wana ndi bato bazo tambola te pona minute ozo benga ngai na zana ma campagne bato bazo tambola mais na ba point chaud ni soneti na ko hydro ce que outil limité parce que na zo sala moi tour ya vie outil limité na Funa na Koidro, c'est plein de policiers, c'est plein de policiers et ok na ba point chaud et belé ba policier na ba soda ba tondi wana mais ba tumususu be o babanga kama kasi bazo bimate ba mususu be bazo bimate. Ah, merci vraiment ndeko Eliezer pour tous autres minutes mais question mo ya suka kaiza bongo Frank Dion na Edi Kapen ozwi suite na bango Frank Diongo azali na batu na enyo tata mutu moko takimi ya Frank Diongo Edi Kapenda azali nde contrairement ya bato ya lukuta omoni batu bamesana koposa bati biloko na internet ke Edi Kapenda s'est évadé za lukuta mais bato ya procès ya mzi bao bazaki na Edi Kapenda ebele na bango pe bakimi parce que wana même oyo azalaki lokola je ne sais pas commandant ya prison Jojo c'est l'information na zui ezaki même ya kimi mais na habité ceux qui réellement
réellement Kimi, je n'ai pas encore vérifié. Bato lokola bato ya procès ya Moïse Katumbi, ba mercenaire na ye wana, o ba benga ba soki ba mercenaire ya Moïse. Bango tout bazali wana, ata mutu moko te aningani. Donc parmi bato ba yebani, mutu moko oyo azate kane mwana nteli nde balobi ki Kimi. Espérons que réellement Kimi na habité. Problème ezali mwa. Sinon ba mususu wana bazana bango bajongo bazali na batu na inyo sonenge bazalaki. Bapeti misusu bapeti angwaka ba oyo bakanga na marché o aibi o akataki mutu lishetu wana nde bakimi bimi mais ba misusu pe bazu ba masasi voilà. Vraiment merci de connaître. Et bon yo moro santé siko po to qui pe nouvelle comme quoi avant-hier yo babetaki yo santé siko ezande nini. Ngai babetaki ngai te babetaki ndeleki na ngai bayaki kulukanga na butu na 3h du matin. Eh ben bakutinga te nde bazuleki na ngai bazo